solo. Je pense que dernièrement, Bomona qui na croisade Oyo, Nzamba Ebisa qui moule kokita na kata stade, j'ai reçu un prophète magicien là. Et ce prophète là Moussa Neni kolanda nga la ba croisade nyos aluka mais comment ce jeune homme a osala Moussa là koleka me ba mikolo. Il faut la luka numéro 9 et ça la ndenge nini. So nga zo teya ya azalaka musika azo luka na ba loge na bango numéro na nga za la ndenge nini. Nzamba biozela na stade Tata Raphaël. Papa soki olingi ozala roi na libala, sala ete mama azala reine. À toi ô grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et les filles Zambera Molingo, Sunga Kisoto Mela, Nanzera Nayo. Nababala ni na biso. Come on. De ces tournées qui venaient d'effectuer en Angola, à Brazzaville, mais également à Lubumbashi. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons également parler de cet événement, de ce jeûne et prière qu'il organise, dont la clôture intervient dimanche le 21 juin 2015 au stade Tata Raphaël. Voilà l'ossature de cette émission aujourd'hui. Je tiens à vous signaler que la réalisation est assurée par Sylvain Kalonjipanou, monteur, assistant à la réalisation, caméraman, c'est Charmant Lelo, mon complice de tous les jours pour cette émission une fois que tournée à l'extérieur. Voyons, nous allons recevoir notre invité. Le prophète Néhéma, c'est celui qui est déjà là, que je vais devoir recevoir. Et il est là, il vient. Le prophète des nations, Néhéma, de l'église vivant Dieu de Néhéma. Shalom prophète. Shalom, shalom. Bon. Bien par la grâce de Dieu. Amen, merci frère Apo. Voilà, fidèles téléspectateurs à travers le monde. Tozemba Ponabino de Nobaki, le prophète Néhéma. Azali Moko ya Club de Star. Moko ya c'est dont on parle. Tondo yambi soute mamuke. Ba voyager leki. Nous autres Kimia par la grâce de Dieu nous lobika ba voyager leki na pesina nuba na nzamino sombote ba bazolanda biso partout dans le monde, que Christ et Jésus mon Dieu vous bénisse. Prophète ozali moko oyo baike batala kalmambo italien nzambe na mboka na biso. Notre ko annoncer na batu ke to prophète pour makambo misato. En tant que Moussa Nzambe, en tant que prophète des nations, il y a une localité. Il y a une église à Congo, l'église corps de Christ. En fait, le problème c'est simple. Si je dois parler de l'église, la jeunesse, prenons seulement le mariage d'Isaac avec Rebecca. Vous allez comprendre que le père d'Isaac, lorsqu'il était vivant, Abraham, Bible Obinin, il a appelé l'un de ses anciens serviteurs. Et puis, il n'était pas un jeune, il était un vieux. Il a maîtrisé ma critère à liboso.
po akende kobayela nani mwasi ya mwana na ye et ayebisi serviteur na ye. Est-ce que tu peux jurer dans ma cuisse que okozwela ngai mwasi oyo aza ya basentiment na yo te, me okozwela ngai mwasi oyo ngai naza na bosenga par rapport ya vision oyo ngai nazomonela mwana ngai oyo ya kokoma lobi. Le serviteur a juré na cuisse ya Abraham. Wana eza deuxième chose. Troisième chose, Bible lobi Abraham azu babomengo ya ye. Il a donné ça à ce vieux là, son serviteur là, pour esunge sika sa kokende akende kobalela ye mwasi pona komema pona mona na ye. Alobi kozwela ngai mwasi epai ya bakanane te, kende na mboko ya ngai baoyo bana makila na ngai nde kuna kozwela ngai mwasi oyo akobala mwana na ngai. Pardon. Bible elobi boye, lorsque le serviteur est arrivé là-bas, yepe na lolenge na sengi sini parce que ayebaki ajiraki na kwisi ya Abraham pour ne pas abîmer un serviteur indigne, abîmer un serviteur à la côté de la volonté de son maître, de la vision de son maître. Asengi nzambe alobi boye, nalingi mwasi oyo ngai nakomema na ndaku ya maître na ngai, parce que Abraham ayebaki mwasi yango te, apesi ka ba critère kaka mwasi oyo ngai nakomema oyo nakosenga ye mai, apesi ngai mai, et puis mwasi yango a 8 ans ya komelisa babibwele na ngai nyonso. Ça veut dire mwasi wana nde abongi na nini na mwana ya maître na ngai esika kei. Et Bible lobi akutani pe na mwasi wana selo ba critère wana ba mwasi amemi ye na ndaku ya baboti na ye. Bible lobi mobali wana, pardon, le serviteur d'Abraham, le vieux oyo azalaki kati ya ba vieux ya ba serviteur ne nyonso, mukolo ya kati ya ba serviteur na nyonso. Bible lobi asali nini? Azwi bomengo wana ake kobimisa na ndaku ya mwasi. Il a mis tout à la disposition ya famille pour na nini arracher mwana, arracher mwasi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est l'immaturité spirituelle. Ça commence d'abord par rapport, il y a des serviteurs qui se prétendre que maître tato azala likola tindi bango. Parce que chita liboso ezali wana. Appelle les athées. Maturité nini oyo ba serviteur lelo ya Yahweh en kolo oyo baza ko afficher tala oyebi musala oyo ya église ko boko kotinda n'importe qui te. Voilà pourquoi même Christ, à l'âge de 12 ans, la Bible dit dans le livre de Luc, il a été remarqué au temple en train de discuter avec les grands docteurs. Baza qui est impressionné par la sagesse, mais cela ne lui a pas poussé de commencer le ministère. Non. Bible le dit pendant 3 jours, après il s'est soumis à ses parents, bazongi, comme ils allaient chaque année dans la fête. Mais jusqu'à 30 ans, à l'âge mature, il a abandonné le ministère. Et puis avant à se lancer dans le ministère, où il a passé au moins 40 jours et 40 nuits pour na royoka nzambe. Tango akiti, azanga keloko koloba na mon côté. Yango za komona mama, papa. Oui bien, Rebecca, c'est l'église du Seigneur. C'est le peuple. Le peuple là, qui ont la race. La Bible dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a un moment, Abraham a dit, sa serviteur dans le lobby, kolukela ngai, moi si à moi na ngai na ekolo mususu te, na race ya ngai, malgré na yebi ete.
yoka Bible lobi na mukanda ya Jean chapitre 10 et lobi boy. Mes brebis connaissent ma voix. Et tant on a lobaka bayoka kape bayaka. Vous comprenez? Donc le problème en est départ dans les amabé pourquoi? Parce que bah oh bah s'engager dans champ missionnaire en Zambie. Vas-y mandanante. Mandate maturité pesate. Parce que c'est lui que Dieu a appelé. Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 34. C'est lui que Dieu a envoyé. Il dit les paroles. Il ne dit pas la parole. Il dit les paroles. Ça veut dire il a plusieurs paroles. Bah contenir dans la parole. Ça veut dire des paroles dans la parole. Mais aujourd'hui nous avons des paroles qui ne sont pas dans la parole. C'est lui que Dieu a envoyé. Il dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire Asa comblé, revêtu par le revêtement de la puissance de Dieu. Et la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mutu o yaza rempli na présence ya Nzambe alobaka ba maloba o uti na kati ya liloba. Kati ya Bible. Na kati ya liloba. Voilà pourquoi mon David azoloba. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de moi de rien. Il me fait asseoir sur les verts pâtirages, dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point. Mais yoka lobi lokomo alobi devant mes adversaires, l'Éternel place une table. Table là pour na kosala nini. Banguna tango baza ko fingaye, mais il y a la table en colo parce qu'il y a sur le bas qui était l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel son Dieu. Tango banguna baza koloba, tango batu baza ko finga, ba adversaire baza ko finga. Or l'Éternel a placé les tables pour na sala nini, alia kaliloba. Voilà pourquoi sur le bas côté muso alobi mon âme a soif comme une biche qui a soif près du courant d'eau pour la komela. Vous comprenez? Le problème est ali départ il y a ba bazo benga ba tinda mi Abraham. Baza matiri tena ba koli nanda ko Abraham te. OK, prophète. Ozomona Nayoki. et puis yango ozomona siko tango baza ko kende siko yokuna. Parce que Abraham a pesaki bomengo. Tango bazo kende siko kuna bazo siko bomengo wana ba komisango ya bango. Voilà. Ba bosani directive que bomengo tozui oyo eza poto memela Abraham mwasi ya mwana na ye. Bango basusko bomengo bakomi kosela ngo na ndenge na bango. Ba bosa ekuta ba objectif. Ole ba balela Abraham mwasi azana raso ya ye bakomi ko balela siko ba Cananéen. Ah. Osko tango koti Cananéen, et ba interdit de koti na kati ya royaume. Vous avez compris? Oui. Donc ces gens sikoyo et bazo ke ngoluka biso ba Cananéen, o bazana base moko te bana fondement moko te. Or Rebecca yoka serviteur aza koloba abina ngo memela maître na ngai moi ça n'importe qui te signe liboso aza la mesure on peut sanga mai apesa pe ba bibole na ngai so mai oza komona donc to komika ka lelo ko kotisa banchana na mutu nyonso kaka donc c'est pour cela biso moko to za ko boma. Voilà, il faut to kolisa bateau yo biso tozo ke nekoluka na kati ya boko na Nzambe na liloba bazala mati il soit à mesure de défendre la parole, il soit comblé de la parole. Bas à la mesure qu'on lie ça, comme Mélisana, Misuso, Bazanzinga, na ba. Vous allez docteur, vous allez prophète. Parce que l'enseignement, combien d'enseignements? Non, voilà pourquoi je te dis que dans Jean chapitre 3, verset 34, Bible, c'est lui que Dieu a envoyé, il dit les paroles. Les paroles, pas la parole, les paroles qui proviennent dans la parole. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Mais aujourd'hui, nous avons des paroles qui ne proviennent pas dans la parole. Okay. Parce que la Bible dit toutes choses, selon Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a ce qui a été fait, n'a été fait ça la parole. Vous savez comment? Le problème maintenant, j'ai un sou qui ça. Frère, non, parce que au réveil, non, au réveil, colère spirituelle, au moins le problème en est, le lot, hein. Tata Zozelato memele ba Rebecca. Une église mature. Mais Isaac a l'éloté. Une église mature. Parce que Isaac a gobala une moisi moko immaturité. Il faut bala moisi moko azako azana ba prévenir. Alongi ba o bazobenga batindami na batindami wana. Bateau bango ba okende koluka ba Rebecca te ba Cananéen. Voilà, c'est clair. Ngande na tune mutuna. Njoka na tumoli. Mais et puis bozuwana ya tezalaki ya Abraham. Abraham da pesier. Objectif nango bozuwana et que koluka moi c'est ça ya yote. OK. Ba yoki ba ndeko. Boloba eto ma prophète. Bolandi déjà première partie, deuxième partie prophète. Bino ba sakoli. Ya solo bozali. Ya mabe bazali. Mais lelo na mboka miso so mutu ka prophète
Aïe, non, non, non. Bescro, bah farceur, oh boy. Nalingo réagir dans les cambos sérieusement. Et puis, mingi parole a dit. Prophète kaka. Parole les ati. Mingi, yobo linga polémique, te mona kota na bozindo te. Ba pratique, monsieur soko talango boyebi, mais comment on sait l'anzamba ko salabo? Nalingo réagir pour les cambos. Na ozo akaisika na uti, hein? Abraham avatinda. Baki ne kuluka mwasi ya mwana na ye. Parce que mwasi oyo il fallait babalisa ye na Isaac. Soki azalaka mwasi moko ya koki te doit venir à Isaac eza ya kobeba. Yango mondi lelo la Bible dit si notre évangile est voilé, na mukanda 1 Corinthiens, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, que le Dieu de ce siècle a voilé leurs yeux afin qu'ils ne voient pas l'évangile avec son éclat. Et cet évangile-là a une gloire qui se cache dans le nom de Jésus. Il y a un Dieu de ce siècle où il a voilé. Vous savez comment? Ndenge nini tozolinga komemela Isaac ya lelo. Isaac a représenté la Christ notre Seigneur. Moi si Oaza immature. Est-ce qu'à honorer, la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Yebisa sikoyo. Moi si wana ya Christ, à honorer Christ. Non, je doute. À honorer Christ te. Yango baso biso zo ko benda sikoyo pona nini koyo ko pesa bango pa ya Christ. Et na Christ tanga zo tala na ba oyo bazo se prétendre ba kingdom. Na baso bango baza ko mema. Do bango lo so ba ndenge moko. Mais lorsque vous avez la pour ma ordre quota. Parce que ce journaliste comme ça mission batu ba boyi bino mon siko ba kambi belé botondi. Bozo zelanini pour bo sukola. Bozo zelanini pour bo église ya kolo et kena botosi ndenge nzambali. Bible lobby vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit la corne est mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Oza komona. Yango na ebisi oke Abraham Aluka qui serviteur aza immaturité. Il fallait un serviteur qui est mature. Oya maîtrisant ndaku na yo ayebi. Oyebi nema o lelo. Il y a 10 ans passé tant où na zwa qui continuité à Moussala. Mingi batale kaka. Moi non soit outua parce que c'était le nom du père qui dominait. Oui. Or les gens ne savaient pas. Moi déjà à l'année 90 parce que na colline à église, na vandi na église. Na bandi ko beta mbunda soki na âge à 7 ans na kati ya église. Na année 90. Donc vous n'avez pas mis d'instrument yo maîtrisant. Mbunda parmi ba instrument on a maîtrisant. Année 90 tozonga. Na to comme na année 90, ouais les gens na 85 na obeta mbunda na église. Na année 90, papa na ngai ya zwingai, j'étais le plus jeune serviteur oyo ya école biblique ya année wana 90 na kati ya communauté na biso. Et puis tant que papa na sala ba école biblique wana on gêne au moins 7 jours. Et puis dans 7 jours, on a des fois qu'on kenela mususu 7 jours on soit sec. Et à cette époque-là, ce que tout bansé église ba makamnaza ko yebisa yo. Donc pour dire que je connais les affaires de mon père, je maîtrise. Vous avez compris? Tu connais l'alliance. Je connais le papa Jacques et son Jésus-Christ. Voilà pourquoi Bible lobby était malgré Christ et Jésus à l'âge de 12 ans, il est parti dans le temple, mais tant que koka kite yangomoni tant baké na noce ya Cana, na maman na Marie na Jean chapitre 2. Maria lobby fait quelque chose parce que il y a pas de vin ici. Christ lobby talanga na kokite. Mais vous comprenez ce qu'on a Marc chapitre 1 verset 14 à 15. Bible lobby boy, lorsque Jean a été tué, Christ et Jésus commençaient à prêcher l'évangile disant le temps est accompli. Vous savez comment tant que tant ne coca qui t'a forcé à quitter, malgré qu'il avait toutes les capacités de faire, mais tant que t'es un coquille, à se lancer. Les problèmes en est, il y a beaucoup. Ce qu'on dit la plupart, il y a ba oyo wano bazo sala ba dega wana, landela tata moli monenan. Aoumé na makolo ya nani. Avana na makolo ya nani. Papa mouli mwazate. Parce que mouto a joué discipline et pas ya papa na ye. Moi na to bali, ok na ndako ya libala. Ceux qui ba parler ba komi ko mona na ndako ya libala wana yo sala makambo yongo banité. Ba ko benga yo, ba zongisi yo. Ba bi moi no zo yo kisande kombo ya famille na biso soni. Ce qu'on comprend ba nyonso ba sala ba bêtise wana, ezala ba tu moko to ba benga ka bango, ba zongisa bango, ba benda bango sous matoyi pour dire que ba za ba infiltrer na kati ya église. OK. Moi infiltrer bimi. Mais prophète, mutuno to kotika ngoboy te to tikana makambo wana to nto kene mambo yangola. Baike batunaka. Tunela biso prophète Nema. Papa apoyo mtuzaka na ye. Limola biso penda lelo. Poni yo tia lo lendo prophète
Comment ya papa Jacques Amoni passe dans le ministère na te ayi kokufa. Bokonje pesa melio. Nzambe aponi yo. Boni otia lolendo o bakoli komo ya papa. Dieu de Neema et comme Dieu de Sikatenda yo changé et comme Dieu de Neema. Église za yo ya papa alliance na Nzambe. Yo te ya Neema. Et pesa batukanda. No pe likomono tuna kangote leonde na tunia. Et pesa batukanda lo batapoto. Batu bana so partout bi ceux qui obtuni mutune ote. Ozaka complice na Neema. Otia lolendo kolongola kombo ya papa te ya yo ponani. Webi Yesu. Apesa batukanda tango azala na se ya mabelo na dimension moko oyo oza na idete. Apesa banani kanda. Ba o bande ko prétendre que ba yebi kombo ya tata na eko lekaye. Il était un sujet de problème. Jusqu'à ce que le bibino bozomo na netike na ngala so place papa na ngai netike na zo bafoué kombo ya papa. Mais na bisi bino ebo eloko moko. Tous les œuvres que j'ai fait, je l'ai appris chez mon père. Tout ce que je suis en train de faire, je l'ai appris chez mon père. J'ai appris chez mon père. Parce que mon père, lorsqu'il était vivant, il dit si aujourd'hui, je prétends dire que Jésus m'a apparu, il a fait l'alliance avec moi, il est mon Dieu. Lui-même, Jésus m'a dit que je suis ton Dieu à toi. Ce n'est pas à moi que j'ai créé cette appellation-là, qui Nzamba comme Nzambo Yangate. Lui, il soit lobby à Ebisingai. Et puis, tant Nzamba Solana, Moutou, Batouazami Balete, Kaka Moko. Même Oyo Tango, Tangako, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Mais dans ça, on a Tango Nzamba Zoé Bisa, Abraham, qui aujourd'hui je suis ton Dieu. Qui était là? C'est Abraham lui-même qui a dit que Dieu m'a dit qu'il est mon Dieu. Vous savez, donc, mon père, quand il était vivant, il m'a enseigné pendant si le Dieu là qui était le Dieu d'Abraham aujourd'hui est mon Dieu, parce qu'Abraham n'est pas là. Si Abraham aujourd'hui était là, parce que la parole déclare dans le livre de Matthieu chapitre 24, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et Matthieu chapitre 22 verset 32, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est l'enseignement que mon père a prêché pendant vivant na Inyoso. Papa Bolo a tuna kaimu tuna. Kiluka papa Bolo a. Sikatenda yo za ko beta tolo lelo etenzamba za yo soki lelo za yo parce que Abraham a tenzamba za ba kufite abomo yo lelo sikatenda soko kufi. Nzamba ngo akokoma nzambe ya nani? Eyano? Alobi boye. Mosalo eza yanga te za ya Yesu. Yesu wana ayebi oyo ya kosala sima na ngai. Ayebi moto akotelemisa oyo akosala alliance na ye. Oyebi kombo alliance et ambriaka bato. Bino oza professeur na campusité, il faut que explique bato babilo comme sous alliance c'est accord ya bato mibale. Parce que beaucoup kosala eza close par rapport na bit moko dolingi bo sala contraire na eloko mo bo sala. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un sur le close. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Et ça brûle les gens, ça trouble les gens. Et que, quelle alliance encore on veut nous parler? Nous connaissons même des alliances dans la Bible. Non, dans la Bible aussi il y avait des grandes alliances dans l'alliance amicale. Ce que Tangi dans Mukanda Genèse chapitre 15, au moment où Nzamba a la alliance kaka concernant Mabélé. Rien à voir avec l'alliance Nzamba qui n'a Abraham. Il y a Mabélé kaka. Que Mabélé on a géré. Na pesi yo na bana na osimana kaka ya mabele. Okomona siko na Genèse chapitre 17 verset 7 wana siko Nzamba osala alliance na Abraham personnellement, rien à voir avec alliance à mabele. Donc il y avait ba alliance à minene parce que les gens aiment parler de oui alliance, oui alliance. Mais lisez bien la Bible. Il y a des grandes alliances et il y a des petites alliances. Ba alliance nyo tsa mabele ko expliquer ngondengeni. C'était un accord par rapport à l'objectif. C'est ça l'explication de l'alliance. Pour dire que tout ce que j'ai fait, j'ai appris de mon père. Papa, depuis même Nzambe moka c'est exemple. Hein? Bible il y a hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps pour Dieu faire ta volonté. J'ai dit je viens dans un rouleau.
Parce que tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste. Pourquoi tu n'as qu'ange Gabriel était? Parce que dans Saint Testament, Gabriel Azala. Pourquoi tu n'as Michael était? Toujours moi, on a Daniel, Kuna, Moussala, ya Michael, na Gabriel. Hein? Gabriel a un message qui a bloqué dans le royaume de Perse. Michael a intervenu. Pourquoi Babanda Moussala depuis l'Ancien Testament? Pourquoi pas dans le Big Samokil? Nzamba kenda ko so bangote. To changer page. Atindi mwana na yebo. To changer page. Mission lelo bien aimé on dirait na yeko luka prophète. Écoutez, Bible lobi na mukanda ma brosa. Bible lobi na mukanda ya Hébreux chapitre 1. La Bible dit ceci, il n'a jamais dit même à un ange que tu es mon fils. La Bible dit il lui fait ses anges le vent et ses serviteurs les flammes de feu. Mais à son fils il a dit, oh Dieu, ton trône dans la Totika. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons présenté nous image à Angola. Comment les prophètes, en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai appris de mon père. Au vivant de mon père, Dieu parlait beaucoup. Mokotala, sur 100% de la profession de Koloba, papa n'a pas 40%. Nzamba zaka na langage codé. Na Exode chapitre 3, azobenga Moïse. A opé mission, obimisa. Na mutu ya Moïse qui n'est pas pharaon qui non, na remema bangoti na Cana. Or qu'il y avait un langage caché. La Bible dit les choses cachées c'est pour l'Éternel. Bible dans Jérémie chapitre 33 verset 3, évoque moi je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Nzamba bombaka ba oya kulinga kosala lobi po amikumisa na bateau bakoya lobi na époque ya lobi. Moïse il était surpris na kati ya désert ba bisie makamba kokota kuneza yote. Et ya mutu mususu. Mais dès le départ ça qui na idée wana te. Yenda omema. Ouais les a ba langage codé. Donc pour dire que oyonga na osala lelo ba voyage missionnaire ezakaka tout ce que j'ai fait, j'ai appris de mon père. Okay. Merci, tout ce qu'il fait, il a appris de son père. Fidèle téléspectateur, Sylvain Kalojipanou, Charma Lelo, Bopese Langambote, Nande Konangai, Mathieu Mobinti, merci Kolona Lamboka. On y va. Merci à tous ceux-là. On a à travers le monde. Radio Télévision Nationale Congolaise, la RTNC Oisa Abino. Merci d'attention. Pour Sambino Torosal et le côté. Alors, prophète, jeûne et prière aux Anétanango. Merci d'abord tout ça l'émission. En plus, dimanche le 21 juin, clôture. Bah maman, aux églises corps de Christ. Bah maman, aux ali maman.
ozali nani yaka na stade du 20 mai na ina bari martyr ba réflexion nga ok tozela tout le monde ndenge koma mais Tata Raphaël otobenga stade du 20 mai Tata Raphaël kokutana musakoli musako ezandengeni programme ezap na ndengeni. En fait, Bible nous connaît Exode chapitre 19. Okolo ba 100 verset. Ah, on a tout mutune ezandengeni mambo ya dimanche. Jean chapitre 3 verset 34. C'est lui que Dieu a envoyé, il lui dit les paroles. Alobaka bamalo bebele. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mes bamaloba ne fait à la référence na kacha liloba moko qui est la parole dans Jean chapitre 1 verset 1. Bamaloba on a zo bimise na 21 ngote. Na zo on a kacha liloba. Exode chapitre 19 Bible lobi boye. Tant Nzamba bengi Moïse parce qu'il devait traiter l'alliance avec le peuple. Bible lobi que kita au préparer ba nangai pendant 3 jours na kutana bango. Oza komona nzambo oyo toza kosambelanga nzambe mosantu ntango alingaka asala makambo minene na kati ya bomo ya bana na ye toujours la Bible dit Dieu fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes Amos chapitre 3 verset 7. Donc oyo nzambe recommandation apesinga alobi d'abord tosala biso baconvention eza baconvention tosalaka tobengi baoratrice na baétats-unis par-ci par-là tomona na kati ya baconvention tobenga bamama Nicole Soni bamama Emi Coutinho bamama Rose Lesi bamama donc omona yake baconvention nyonso tozalaka baoratrice bazouta par-ci par-là na baoyo awa mais cette fois-ci nzambe ayebisinga kobenga oratrice ata moko te préparer bana na ngai na présence na ngai après 3 jours yango tozobanda jeudi vendredi jeudi le 18 vendredi le 19 samedi le 20 to clôturer le 21 dimanche nde na stade kuna nde na ngomba o nzamba bengi biso kuna. Et puis particularité on nzamba yebisi ngai na convention oh c'est vrai banda première édition ce que comme je pense que ba 9e édition na bonde la toujours pour na basa bikomba mais oya tour nzamba yebisi nga lobi akosala o nanu mato eyokate oyo mise monate oyo pena nu et matin na mutema ya mutu tenenge bible lobi okanja eko retien bible lobi boye avec Dieu nous ferons des exploits. Un exploit c'est quoi? C'est ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Avoir l'appareil qui on a déjà exploité parce que déjà mis ce monde yango mato yoki mais ceux qui m'a pesinga déjà idée qui ezana o monsieur kobima ekoleka yango souci nga kozala na monde kozala lolengeni c'est ça un exploit. Or tout ce que nous faisons ezaka biloko ba ordinaire oyo asalaki yango nzambo ya solaka na tata na ngasikatenda o asalaka alliance na ye o lelo akomi ya ngai o azo continuer kosala misala na nzela na ngai alobi ete moi sinon soya ekomba akonyata stade o etali problème particulier na o etali ekomba kozwa mwana eza babike bo ba vuzola yo ba trompe faire pour kanga mission o batele yango parce que tokozonga na yo nzambe na nga lobi mosala nga na pesi yo 3 ans makambo ko sala année o répercussion nango eza année prochaine oyo ko sala ma année prochaine répercussion nango na année okuna oyo mususu dit tisuka 2000 ce qui 17 ou 18 je ne sais pas. Donc 3 ans. Pour dire que na bengisi bana nzambe nyoso. À part ça, comme d'habitude, nous allons prier pour les malades, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui n'ont pas reçu Christ et Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils vont recevoir Christ. Koyamba Yesu oyebi na bakwaza na biso ezanga kate yangonde zapenda bile ya liboso avant que bon de la pona babeli. Apelo le ninganaka landa yango. C'est un peu par rapport au participaka. Donc c'est un peu ça pour dire que maman nyonso on une chose étonnante. Oui bien des fois basali boye bakate makambo lekana basena kati bandimi na bino. Peut-être bandimi bayebi déjà attitude no mosena nzambe nengo zalaka nenge o kondanaka ba pasteur muso finga ka bango. Moi j'ai réussi beaucoup de mamans qui sont de différentes églises en autant à Bakombote. Oyo Yesu abimela bango. Alobi. Kende pa mosali nanga prophète Nehema. Soka bondili pona yo solution ya yo ezaka na maboko na ye. Mais azana idéologie mususu yo pasteur ne alobelaka. Mais ye moko akute na réalité mususu.
Ba Nicodème to yambaka bango basé belé selon Jean 3. Ba Nicodème basé belé to yambaka bango l'église na biso. Donc pour dire que ceux qui ba comprendre ba biloko oyo même ata ko boaka na ba mboka la ko finga na ko zalate. Parce que muto yo finga ka tango sikoyo Yesu ami bimise pa ya mondimi oyo kambaka. Akende ko mona sikoyo yo na minute wana mondimi na mona pe ete nzamba asali. Asali. Sikoyo yo sikoyo na minute wana devant mondimi. So ko zo finga mona nini? On comprend déjà que ça c'est une jalousie. Vous comprenez? C'est pour cela frère Apo. En tout cas, nous avons insisté, selon le si dit l'Éternel, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Frère Apo okozala teme makamunzambe nangai akosala. Surtout na problème bengami obikomba. Oh complication c'est vrai que Bolanda ba témoignage ba 25 ans ba botaka ba 17 ans ba 15 ans ba botaka mais oyo a tout oyo. Donc Yesu alingi komi moni sa siko na dimension mususu ya epimeli oyo abengelinga na kati ya lotomo. Voilà le 21 juin na Tata Raphaël stade du 20 mai clôture ya jeune prière oyo kozala ba yike pona ko tala nguya na Nzambe. Prophète Braza outi Lubumbashi po outi to simbani. En fait, il y a un thème oyo nazo développé oyo na utaki dango ko banda Congo, on a ça qui est au séminaire il y a un mois. Oui. Na Mukanda, il y a 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui. Chapitre 3, verset 6, Bible était au sein des ténèbres. Le Dieu qui a dit, la lumière brillera. Et cette lumière a brillé dans nos cœurs afin de resplendir la gloire de Dieu qui est sur le visage de Christ. Voilà pourquoi nous avons développé le thème la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Oui, et je vous dis, peut-être une mission mobimba pour le thème oyo et ça sera édifiant pour la bana Nzambe. Et yangoana un moment manazaki na Angola, c'était sur ce thème Braza. Nazalaki na Kitina Braza, on a fait au moins 2 jours là-bas. Ils ont sur le même thème. Tout na Lubumbashi 3 jours. Ils ont eu na thème wana. Et je pense que les enfants de Dieu, ils ont été bénis. Et il y a des images. Ok, prophète, ton nom qui est dans cette émission, tout ça la neni pona unité comme en église. Bayo bato tant ce comme on a este batika église. To ba bongwana. Tout ça la neni. Oyebi. La Bible parle sur des semences. Au Bible, le était moloni tanga za kolona kona malamu. Mosusu azalaki na pona kosala nini? Kolona kona mabe. Mais ba ko tuna maître. Babi mais kala oyo loni bleu et livré. Matiti mabe pe lisusu batie wana. To buka yango sikoyo. Abi na misiso déjà côté ici soko meki ko buka matiti ya mabe ko simba na ba na malamu te tika bango ba kola ensemble oyebi na momo toza soko yoyebi ke yoza na vérité vando ya vérité na yo parce que molimo mosantu za molimo ya querelle te molimo mosantu Bible lobi na mukanda ya Apocalypse chapitre 11 la Bible dit ceci: réjouissez-vous cieux, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Pourquoi? Bible bien en Apocalypse chapitre 11, Bible dit 1. L'accusateur de nos frères. C'est lui qui est là seulement pour accuser les autres. Accuser. Voilà première non aïe. Deuxième non aïe, Bible bengi les serpents anciens. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il était tout court un serpent. Mais l'Apocalypse, Bible bengi sikona akomane nyoka yakala. Après le serpent ancien, Bible bengi le sous les dragons. Serpent au azala qui lobby. Le kola batika qui a komela a se transformer à comme au dragon. Ouais. Et Bible bengi le sous Satan. Ça veut dire l'accusateur de nos frères, les serpents anciens, les dragons et Satan. C'est lui qui a accusé nos frères jour et nuit. Il faut qu'on y ait. La Bible dit c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous avez dit, telemi. Azako take mutu. Tale malamu kana makambo yazo take mutu wana. Yaza na kati.
Bokanga on a ça bino. Oui, oui. On n'est pas là. La Bible dit qu'on connaît l'arbre par son fruit. La Bible nous connaît acte. Tant qu'on a un diacre Philippe, il est arrivé à Samarie. Il a trouvé le Simon le magicien. Simon le magicien, la Bible a commencé des plus petits jusqu'aux plus grands. Ils étaient séduits par sa puissance. Et ils disaient que ça c'est la puissance, ça c'est la grande. Ils étaient convaincus que c'est la puissance de Dieu. Mais Bible dit que Philippe a continué à Samarie. Non, Bible il commençait à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle est le nom de Christ Jésus. Et la Bible dit que abandi côté. Parce que la Bible dit dans Marc chapitre 15 verset 16, c'est allez prêcher dans toutes les nations, celui qui baptisera sera sauvé, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Vous époserez les mains aux malades, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ne vous fera point de mal. Bible Lobina Mukanda, il y a verset 20 dans Marc 15 où la Bible dit ceux qui sont allés pour prêcher, le Seigneur les accompagnait, travailler avec eux par des signes et des prodiges, accompagner la parole là. Il y a un moment où Philippe a continué à Samarie, bah Monica Kami Salana le lobo oya bande côté. Avec les paralytiques, les malades, Bible lui-même le Simon magicien qui sango. Aye ko bimisa, ba kisinaye, aye ko tika. Sans que si filet ba nagomi ganga ke ngai ne mutu ya solo. Je pense que dernièrement, bon mon qui na croisade oyo, nzamba ebisa ke mbule ko kitana kata stade. J'ai reçu un prophète magicien là. Et ce prophète là Moussa neni kolanda nga la ba croisade nyos aluka mais comment ce jeune homme a sala Moussa là koleka me ba mikolo. Il faut la luka numéro 9 et ça la ndenge nini. So nga na zo teya ya azalaka musika azo luka na ba loge na bango numéro na nga za la ndenge nini. Nzamba biozela. Na stade Tata Raphaël. Na bandi adoration avant na teya nzamba ebisenga bi mbule so kita mo ezalaki ozalaki wana. Likolo yinda mbule kiti pendant 15 minutes. Or, ayaki na ba prière na ye ba médaille na kati. Or, a bomber on est tout moko pour la té. A comprendre après 15 minutes na lobby que besoin que ça ba instrument mbula et katani. Mbule katani likole fongwami moyebimi. A se retrouver biloko neno se poli. Tanga koma na ndako ba milimo na ndiko ndenge ni omemi biso pa monguna na biso. Ba ndiko beta mais voix moko zo ebisa ebelela kaka Yesu a sala alliance na prophète Néhémie. Tanga beleli. Ba milimu anekimi mukolande mama na ebiete mwana nga zaka prophète solo ta zani magicien et puis mukola témoigner na télévision aota la batobi ba pasteur nga na teya na ba église na bango boyebi bisiko nga na sona leka soki na leki fo kokauke zala et puis soka bandi ko peso prophétie et puis ba yeba ka prophète pour la prophétie té hein ba yeba ka prophète pour la prophétie té. C'est lui que Dieu a envoyé, je répète, dans Jean 3, 34. Il lui dit les paroles de Dieu quand Dieu ne donne pas l'esprit avec Moïse. Il y a un prophète dans Dieu, Liloba. Vous avez vu ça? Il y a un découvert qu'il y a un faux prophète. Il y a un prophète à l'Okuta. Vous avez compris? Il y a un makamba boye, tout s'attendre à Mikolo Zakoya, ne batu banako vivre, bazana ne belé. Mais Lilobo nzamba pesibiso. Parce que Bible nous connaît en Malachi, je ferai de nouveau la différence de ceux qui me servent et de ceux qui ne me servent pas. Ceux qui a yosa en Nzambe, parce que Élie a ebisa qui a kaba affronté. Alors mais finalement, prophète ya Baal, na prophète ya Rachel, sangani oyo mwasi na yo ya na bango na Israël. Jusqu'à quand le peuple de Dieu sera dans la confusion? Hein? Ceux qui nzamba Baal za Nzambe ko yeba na lelo. Soki nzamba Israël sans nzambe ko ba lelo hein prophète Elia bundaki na ba ba te alobi te to tchesi ko mo mekano yango wana oyo komi tango ya solo soko sa tango ya solo mo mekano ezali te ya ba stade yango wana ezali. Voilà fidèles téléspectateurs, démontrer nguya na nzambe prophète c'est ce que le prophète Elia a fait. Il a démontré devant tout le monde démonstration banda lelo te banakala. Elina prophète Baal. Et qui t'a tant au peuple comprendre. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tant ba pesi ordre. Bo kata bango mitudi. A poa bandi ko zenga zenga bango. Ndenge to ko sala bango na mboko. OK. Voilà fidèle téléspectateur Tozo Nzembo. Il y a pasteur Sissi. Un extrait après Tozo na plateau. Anniversaire à Charmant Tipane. Joyeux anniversaire à Papa Po. Je suis né le 12 juillet d'une certaine année. Oh, les seigneurs, je te rends grâce. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés le 12 juillet
Auto babotami na mois de juillet nyonso. Joyeux anniversaire. Na banengo avant pour les émissions. Doli esali oni na banengo avant. Et puis na pemina musakoli. Alors full boss Sylvain Kalojopalou, Armand Charmant Lelo. Oh, je salue mon ami Armand qui me suit en direct de Paris. N'est-ce pas, Charmant Lelo? Prophète Tozo continue là yo. Mais naningana tout na mukeboye. Le 21 juin oyo, dimanche oyo, Tata Raphaël. Banane sengeli baya. Ba o ba sengeli baya. Ezalika ba mamate. C'est vrai que eza convention na bango. Okay. Mais to bengi na ba papa. Voilà. Na bilenge basi. Na bilenge mibali. Je pense que tukutana kina ba ndeko belé awa tukutana na bango. Oyo awa na investe ba ndeko karma pata ba moni ba ye prophète Hollanda qui publicité il faut toya donc pour dire que na ba musicien webi déjà ngai musicien bayaka na bango tina kati église musalo yeso yaka ko sala ko benda batwana ba oyo mokile mo na mabende sika yeso bandai ko kende malgré baso bambe mabanga musala ya yesu yango wana yango ni papa wemba yemba na nzembo oyo ngai alobi ete yesu amona ki zaché alobi jase kita na nzete epesi ko ima na mitema ya basali na nzambe oza se rappeler la shetani mobaya so otela biso kuta mwa nzembo ngo oui ezali shetani mobaya ya shetani mobaya moi vocal ya papa wemba wana compositeur auteur compositeur donc nalobi ba papa ba mama bandeko nyonso. Rendez-vous le 21 oyo na stade Tata Raphaël. Bon, finaliste surtout si ces amis d'État. Bangonyo Sobaya. Parce que thème na yango eza na Exode chapitre 15 verset 21. La Bible dit que Myriam tango bakatisi ma ya monana ye moka simbi mbunda ayebisi ba mama lobi bo simba ba flit yango monaki nzambe na nzela na ngai na lansaki anneau comme l'année de la célébration. Voilà pourquoi thème ya conversation surtout développer zali une femme qui connaît célébrer son Dieu. Toujours développer ba célébration wana na ba différentes façons. Na ba célébrer ton Dieu dans ta maison, de célébrer ton Dieu au niveau de la prière, célébrer ton Dieu au niveau de l'adoration, célébrer ton Dieu na ba spenion surtout ko fongola yango wana. C'est pour cela j'invite même les autorités naza ko inviter honorable place na bango bien revendre des honorable Ariette Wamu Joli Genda honorable Wivine Moleka honorable Chadari Colette Chomba honorable Zakari Bababas honorable Tangaki Nerombungu Chadari Ingila kutu déjà hier yaka na banina honorable Chadari fayo kumisa nzambe Lumande honorable donc baza ebele ba Francis Kalombo honorable donc bino nyonso na invité bino mokolo wana bozanga te bana nzambe nyonso boyebiki nga naza na nga mutu ya bato kola pambola po chat to bengi Chadari parce que azé levé sous azé levé a commis deuxième secrétaire ya PPRD to invité sous Henri Mova parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de Dieu. Ba ndeko nyonso ya opposition ba Lucien Boussa Makila. Nous l'église, nous l'église au milieu du village. Hein, parce que nous avons la tendance, il y a des partis qui sont au Gérard. Félicien Tshisekedi lui-même vit la dernière fois chez Lilou Mandé. Donc, Bango Nyonso n'a invité Bango en tout cas pour le 21 au Poba Kumona Kembo Nanza Menengo Kitanakata Stade. Voilà. Nabanzi Bolandi date il y a le 21. Temounene Ezali, une femme qui connaît célébrer son Dieu. Une femme qui connaît célébrer son Dieu. Maman l'adoration. Prophète Abou Sanaki. Maman yo sur intercession pour la nation. Mais on a écouté Zanda Kunangai parce que on a fait pas mal des émissions. On a RTNC, on a en direct, on a pas prière. Tango to fetaki cinquantenaire. Ezalaki ngai mutu na clôturaki na invité ba maman na ngai union sur intercession pour la nation Boya. Et n'oubliez pas la première dame, pardon, maman Olive Lembépé n'a invité, maman Jeannette Kabila n'a invité, maman Joséphine n'a invité Bino, en tout cas pour le coup Nankolo. Bango Nyos n'a invité Bango. Maman a célébré Kanzambe, les Pambolés. Honorable Serge KMB n'a invité Opé. Ok. Alors, nous allons surprendre nos moutons dans première édition, il y a évasion et ça les maquis année passée. Tovandingé, tout ça, c'est la 2015, c'est pour ça. Tous en moins de juin, nous avons l'émission boy.
Tu as annoncé que le 21 juin, stade de Tata Raphaël, stade du 20 minutes Tolobak, pour un événement social et prière. Clôture et puis ouverture. Mais évasion première édition, Toza Wapi. Ben sûrement comme il y a évasion. Non, deuxième édition, esa vision oya sikanzamba pesenga. Quand on parle d'invasion, ça veut dire pénétration massive de l'évangile. Zamba pesenga une nouvelle stratégie pour évangéliser dans le 21e siècle par rapport à la vitesse de la technologie. Biso existe tout ça au tika la Bible lobi que la nature elle-même nous enseigne-t-il pas. Tout le monde a le lingue technologie sur même biso. Voilà pourquoi c'est une autre façon d'élever notre Seigneur avec tous les atouts, tous les matériels. Voilà pourquoi l'année passée, cette année, armes non conventionnelles nous sommes à la place. Quand je parle de armes non conventionnelles, imaginez rien que baffle moko. Ça coûte à peu près 18 000 €, à peu près 20 000 $. Or, nous avons au moins 20 baffles. Voilà ça qu'on côté quand il y a tout le monde a un instrument wana. Non, oyo wana bosana. Nazola ba oyo ane oyo. Oyo ane oyo. C'est là. La deuxième édition, monsieur oye. Yango na za ko biso sko baffle oyo ane o Jibel moko. Obeti na internet 18 000 €. 20 000. Siko to za 24. Donc ça ko compter ba l'ensemble biloko na ngoso to ko tanga prix. Nous sommes là pour valoriser nani. Comment na Yesu. Comment na Yesu. Et puis Yesu aloba ki boye. Que tango mosumu ki moka so bongo la motema. Eza nini? Fête. Or, fête, Bible lobi, l'Éternel siège au milieu de louange et l'adoration de son peuple. Il y a ces jacafans d'arranger la louange. Mais ce qu'on a dit, c'est que Moli Momoko ya Musumuki et bon la mutema. Nde abinaka. Donc c'est un peu ça. Mais biso tanto bine la ya vandaganaye. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela édition Oyami Balé aussi le 21 évasion. Pas pendant ce matin balamoko. Préparation. Au moment où on a 4 stades où on a déjà ba fiche évangile au Kabwana. Donc à partir du 9 août, qui non le 16 août, na triomphal ouana de dimanche au dimanche. Faire rapport, c'est terrible. Donc ba camion ba matériel comme ba matériel yé. Ba oya sikabilo ko nyosho etikala ki yé. Et je pense que nous avons commandé au moins plus de 25 écrans géants. Et balo ya liboso ezakoya tito comme année prochaine à du 25 millions sur un écran géant et kokoka. Et donc des podiums pour des choristes. Et nous avons encore ajouté encore des podiums mususu et des différents matériels et je pense que nino ya ko émettre en direct auto commandant qui en Italie nous sommes déjà faisceau numérique et comme qui déjà installé na nino wana ko bokomona wana na triomphal et kozala pour dire que évangile ya touro yo na ebisi bino parce que nzamba ebisi ngai dans 3 ans évangile fait kanga Congo mobimba. C'est pour cela que banda wana. Imaginez, quand on parle d'élévation, c'est différent avec l'évangélisation, on doit ça là 2 jours, 3 jours. Pourquoi? Parce que j'ai au moins 3 mois pour l'évangélisation. Et l'Igoloba, premier mois, j'y Mobimba, non, ça là va tourner na commune Mobimba. Na si commune d'être retombé 8 jours, na triomphal, na deuxième semaine. Na fin, to kiti Maluku. Surtout si ici Maluku, to zui ba matériel, non, to kiti na wapi ba Congo. Donc ça veut dire, quand on parle de l'évangile, au moins 3 mois. 3 stades déjà réservés na matadi prochainement pour dire que quand on parle de l'évangile évangéliste c'est différent avec ma vision évangélique il y a 2 jours, il y a 3 jours, au moins 3 mois. Imaginez, bateau basala kamisala libanda bayebi 1 jour budget à évangélisation libanda coûtera combien? 2 jours coûtera combien? Maintenant Nzambe a investir biso na vision oyo pour propager son nom au moins pendant 3 mois. Ce n'est pas de la blague. Et on n'a rien à gagner de là. C'est juste que nous avons compris le Seigneur que nous servons et nous avons la révélation par rapport il y a siècle comment la croissance du péché, parce que la Bible déclare que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il y a quelque chose qui les retient. Qu'est-ce qui retient le mystère de l'iniquité? C'est la présence du Saint-Esprit. Moukolo Saint-Esprit, Bible il y aura la trompette. Saint-Esprit et qu'on met ma batou pour la rencontre du Christ dans les airs.
ministère de l'iniquité, c'est quoi mobimba. Or, il y a que la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Amen. Qui libère. Merci. Est-ce que le nom de Jésus-Christ peut agir jusqu'aujourd'hui? Je pense que je l'ai déjà. La puissance du nom de Jésus. Je l'ai démontré à long et à large. Bible Lobina Mukanda, il y a Luc chapitre 24, verset 49. Il a dit que restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. N'y allez pas, n'osez même pas. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ok. Voilà, fidèle Jésus a dit, si vous ne croyez pas en parole, croyez plutôt aux œuvres. Fidèle téléspectateur, Namana comme appon Nabino prophète Néma. N'a ça des personnes beauté. Oui, les émissions. Maman Langai, Maman Sarah, la Pessimbote. Stéphanie Angaza Skatine, la Pessimbote. Stéphanie. Jeannette Skatine, la Pessimbote. Peggy, Afrique du Sud, la Pessi. Mbote, la Pessiba, Nangai, Sarah, Samuel, et puis Stéphie, Sarah, Samuel, Stéphie, la Pessi Mbote. Na Belgique, la Pessi Madeleine Mbote. Bandiminanganyo, c'est à Belgique, la Pessi Binombote. À Londres, Maman José, la Pessi Mbote. Na Braza, na Pessi. Mbote, maman Doris na pesi bango Mbote, RTN c'est maman Nicole. En tout cas, merci na ndenge bufongola biso ba porte na pesi ope Mbote kola pambola na ba cadre nyoso ya RTN c'est na pesi bino Mbote bana nga nyoso ya Dieu vivant na pesi bino Mbote Angola surtout. Na pesi bino pe Mbote Lubumbashi kola pambola bino Mosakoli Wilina Thibaut kola pambola bino. Ba question c'est célité parce que monsieur en attend na télévision. Yo sozana mutuna Hollande émission tinda yango. Rendez-vous Ezali le 21 juin na Tata Raphaël dimanche oyo koratete Yorota Loboko na Nzambe. Bien-aimé de Dieu, fidèles téléspectateurs, bien on a vu ça à travers le monde. Merci Nande Konanga Doli. Merci Nande Kotoko Dinzamba Bikisaye au nom de Jésus. Merci Namba Union so ba assister bisolelo na production émission oyo. Bande kwa studio, bande kwa mbiza kuna babi TNT bandi. Hein? Donc Invest, Bitoko Nyonso Bo Mono yo, eza hôtel Invest de la presse. N'est-ce pas? Madame Brigitte, merci beaucoup. L'autorisation nous permettre que papa pour quand il vient à mon PDG à sa mission. Merci beaucoup. Charmant Lelo. Zambia Pambola, ko sam sala Zambia Zali Pamboli. Charmant Lelo. Aux monteurs, aux assistants réalisateurs, aux ali Nabanga Sunani, caméraman. Non, Zambia Pambola. Abakso Soumayele Kemusika. Full boss, le producteur, réalisateur de cette émission. Fidèles téléspectateurs, merci à vous tous. Osiligni, c'est kako, c'est ka. Lingangai, ponga le spectateur. Prophète Néma a une émission. Mais, natuni na bolingaki, mais moko ezangi. Prophète faut foutre banyongo. Prophète Néma faut foutre banyongo. Femme d'affaires moko tomoka. Era Monica annonce boko yamba prophète Néma à l'obit azako ya. Bono futa nyongo te prophète yo zapena ma moyeti. Nyonga mwasi abatu kino le lorie. Di full. Mama ona ya. O futa nyongo pardon. Mama yaka. Oh. Bonjour Décopo. Bonjour prophète. Bonjour maman. Prophète, en tout cas, en fait, il y a un peu de l'histoire, il y a un côté un encore, de la Kyoloba, pas toujours qu'à l'histoire, maman, et aussi le 21, on pense à un prophète. Les Camerounais, la maman, ils appellent ça, ils peuvent maman, tout le monde au Bengissi. Ça, maman, va gagner à Dubaï. Oui, va gagner à Chine, tout honorable, tout poni, maman, tout ça, ici, maman, à l'histoire, maman. Oui, na sangisi ba maman parce que ndenge maman mami na bandi année passée tout ça là qui na bino na baninga na yo émission ezakaka ba mona te parce que Bible lobby il y a ni juif ni grec en Christ. Nous tous nous sommes un en Christ. Donc moto ya se azate moto likolo azalite c'est pour cela o ezali mbele ya ba maman nyonso o nyonso bengami maman. Parce que, oui, kobenga ma maman, il koloba te kaka
ozala na suki ya pembe to pe ozala na mwana biso toyebi ete nazalaki na leki na ngai moko oyo bapara banda kobenga yo ya mama eza par rapport ya sens ya responsabilité oyo azalaki nango banda kobenga yo mama elingi koloba ete na elenge mwasi na mokolo obengami mokolo wana le 21 parce que eza mokolo ya lipamboli makasi nde nauti koloba na frère Apo particularité na yango ezali basi oyo mabumu ekangama mama mami bokozala wana na stade ekotikala événement na pesi nzambe na ngai bina pesa bango 3 ans na 3 elingi koloba baonza mabana na bango année oyo baosopa bana année okuna baoya kobana na bango année okuna baosopa bana année mosusu donc 3 ans kozala kaka makambo le 21 oyo tokovivre na 2015 oyo. Merci prophète. Ah pambola pe na banyongo nyonso futa. Merci. Voilà, surprise, mamie, fidèle téléspectateur. Où on est allé, surprise, Tobomelaki, prophète. Créo na moni tamoni na Angola, tamoni na Paris. Ndeko monga benga na téléphone abi papa po linganga ponga la lingaka yo na bandela on Nico Sika linganga yi ponga la lingaka yo charmant Tipan. Félicitations donc aussi classe. Alors prophète aussi cette émission. Nayo na pesa wa ndongo sombote to se retrouver prochainement le numéro sur l'émission. Merci prophète. Que le Seigneur vous bénisse, frère Apo. Nzambe apambola. Na bosana ki frère Adolphe, frère Manda. OK. Nzambe nanga pambola bino frère Jibem Piana. Nzambe apambola bino bana frère Wera. Oh, Nzambe apambola. Kola pambola bino no sona ba mise chrétien na biso no so mboka. Yesu Nzambe nanga apambola basai na Nzambe nyonso. Ba mise ba beta. Oh, oui, mais non, bango nyonso ba epi ki wana ezalaka ndako na bango wana eza kutu epekisi yo oza chrétien musicien chrétien ya koyemba ya bakolo bakulutu na biso nyonso ya mboka kolo pambola bino soki na tangi kombo ya moko boza teleme belé zamba pambola bino. OK. Voilà, merci. À la prochaine. Bye. Non, c'est intéressant. Ah oui. Frère Apo, n'a pas une intercession. Frère Apo, il y a aussi un mais il y a magicien. Il y a pire même à bout, même à magicien. Il y a comme maintenant, on m'a donné un sens, même à toi, bien oh, téléphone, frère, donc même à rentrer ici. Ils ont informé. Mais numéro non, quoi, comment ça monte. Tu y a tout pour un avis, ce que ça.